Bote na balanino soa tokomi wapi na lobaka na bino toujours RDC pays laïque là où se trouve trop de religions. Ceux qui n'ont moni nazabo ilelo eza pona ko représenter islam. Ba musulman bazana Ramadan eza moi oyo musulman asalaka ba dépenses ebele eza ba moi oyo musulman alukaka barka c'est-à-dire alukaka bolamu eza moi musulman atika même mbeto na ye musulman fandaka na se eza moi oyo musulman aliaka ye moko na santé aliaka biloko ebele na batu pe moi oyo musulman azwaka même sac na ye ya loso ma fait ko kabola babola eza moi oyo musulman akosomba cycle ma tient sopena na ba verre peut-être vers moko pona kokabolela ngo bato eza moi oyo musulman a dépassaka makasi pona koluka bolamu yango na kotape mupanzi ya ba chrétien lobi ezalaki milulu munene arrivé à 5e président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo chef de l'État mwana ya Etienne Tshisekedi B52 mukongo nzoko peur de la démocratie Nzambe abatela Etienne Tshisekedi yango ba Congolais basenga ke alongwa Belgique akundama awa pona nzoto de kaboni na molimu tuzesika moko naye esengeli nkolo abatela ye esengaki président oyo aya pour reconnaître combat ya Simon Kimbangu yango bokomo na ba réseaux sociaux bakimbangisi date ya lobby basanganaki partout pe batombolaki komba ya Kimbangu premier prophète noir lelo na lombango na koya ko expliquer bino bato bokolanda ngai na kolobela makambo mibale to misato balobaka avenir ya lobby eza jeunesse mais pour ko représenter bakimbangu oya ko représenter ba Mobutu ba Etienne Tshisekedi ba Lumumba esengeli ko apprendre histoire vraie pe yo moko pe ozana volonté pe détermination tango yo bakisa mikolo yeba ke pe nana zo poussa na pembeni na yo à travers ya plateau na biso na invité nanga lokola za moko oya yekola pe andimi ko kabola o ezana kati na ye na ba jeune pe ko zwata oza tetu mais quoi cadrer yo lobi po comme moto na société peut-être kuluna et banandengeni comment jeune o aza licencié o aza gradué ako comme de laisser kana balabala bu mais ce qui est inoleba pour inviter Béré Rwanda et sengeli oka le pena ko tuna ka mituna inviter na biso a expliquer biso peut-être ko tuna lolenge président de la République à reconnaître combat ya Simon Kimbangu a tomboli yango ayambi yango ndenge nini po to moni bilenge ba sepeli lelo likanisi ya union sacrée et comme plateforme électorale ya attaque molakis lokola cadre ayambi yango ndenge nini mona mboka mbote ndeko Fofana balobaka toujours esika mai ya peto ezalaka nde moto oyo ayebi valeur ya mai wana azongaka lisusu nalingi penda otala caméra o se présenter parce que eza deuxième fois olekaki na télévision awa na tokomi wapi après présentation o expliquer biso eloko nini ezongisi yo lisusu pour la deuxième fois bon comme onanga Armand Mutombo Kapila nazali mwana mboka nazali moko ya banatif à ville à Kinshasa ya kodefate donc tozongi lelo na cadre kaka ya sensibilisation na cadre ya kolobela o etali mboka na biso ndenge mboka na biso ezokende parce que tozwaki mituna ebele na tango muke tokoka ko expliquer bato nyonso makambo nyonso te yango tozongi lelo tokota na détail ya muke na makambo tosololaki la fois passée po bilenge ba comprendre biso to pesa bango solution to pesa bango ba solution pe ba kaniso toza nango kati na bilenge to lobelango lelo détermination to courage est-ce que le message général liboso elekaki est-ce que ezalaki freiner ni netindio pour la deuxième fois non motivation ezali moko parce que tango yo lobi bato balandi yo bato babengi yo batuni yo mituna
il y a une motivation parce que ceux qui moto alandi yote mitune landi yote to pesa ba numéro de téléphone ba bengi yote pour ba loba te ndeko lobaki bien ndeko tala sika boy falo lobela biso boy na boy ya moto zongi parce que population ya Kisasa population moamba ya limité balandaki biso ebele batunaki mituna ndenge nini to encadrer ba jeune to lobela ki on likolo nde yango to zongi poto lobela bango lelo. Merci. Likaniso ela ondegeni kozwa mayelo sana ngona katsa bongo na bato baye ko découvrir yango e bandaka ndeni ni jour mususu la muki to eutaka na leki na yo to na papa na yo atikela o peut-être likeno mona na ngai mutu okubando sala boy obando sala boy ndoyo moko taliki eza devoir de mémoire o esengai na kokisa na lingi na yeba moi penda l'histoire le muke likaniso yo oya ko akadre mwana o papa lembie o mama lembie zidu bana bato mbongo aninga kosala ba para balobi na ete akozwa mo mutuka tamboli na ye akozwa moko bato azosala bisasa na azolia mbongo na ye mais yo penda otindani oya ko akadre muto para na ye alembie e banana ndenge ni dikambo omoni ndeko Fofana ndenge biso to koyi na libota balakisi biso na bolingo kati na libota epa ya papa na ngai molimo ne pe malakimia asa kufa mais yo zo représenter na maman ya biso azana bomo nzamba pambola ye mama Marceline epa na biso tokoli toyebanaki peut-être bato mosusu baza kaka famille mais toyebanaki bikolo te parce que epa na biso ezalaki centre mama na biso anaki koyamba bato nyonso mpe toza bato tokoli kati na église tokoli na ba formation na ba église catholique tozaki na ba kizito anuarité tozaki na ba groupe ba bondeko tozaki ba akolite au même milieu tokoli wana eza ba milieu ya famille eza milieu place bolingo ezali kati na bana mais ce que tant tozokola tozopusana tozomona eloko wana eza kokita muke kati na bato muke kati na bato tolingaki to découvrir to ba eloko nini esali pour que ba jeune bakoma boye eloko nini esali pour lelo koma parce que tant tozokola ba mapangu na biso pesa qui vraiment clôturer te au moins na mutako lata et la matika on a singa et kauki na tongo la tiang c'est que moibi ezalaki mezalaki vraiment ndenge za sikote siko moibi alelo change jamais comme kuluna hein donc ezalaki na ndenge vraiment za sikote tout na vacances ozomona bana bazosa ba tournoi ya ba classe ya football ya ba quartier ya ba avenue tout ça et loko wana e baneko kolisa bondeko donc quand na ba tozaki tant tozokola mouvement ya ba scout ezaki vraiment likolo hein ezaki ko favoriser encadrement ya jeunesse pe quand na ba groupe wana bana e baneko stimuler biso na biso totanga parce que tango zovanda bozo tout na ba question la classe bino botanga ginini en dehors ya ba jeu to baneko sakana donc esprit wana ezali ko développer kati na biso ne biso to koli na kati na esprit wana koyoka yo eza esengo mingi mais en tant qu'expert encadreur à jeunesse c'est là où tu tournes quand même bandeko na gouvernement tango bozwi eloko ati ministère ya jeunesse bopesi mutu mais moto aza représentant ya jeunesse en dehors ya RDC la République démocratique du Congo eza na 145 territoires et ça qui dans 11 provinces, les se retrouver dans 26 provinces. Mais et quand Moussangaï, mon ministre il y a jeunesse, Moutouaboui, a ébiété. Excellence Yves Boukoul, ancien président de la jeunesse à UDPS, pourtant dans une nomination, à Tiki Maman fonction. Mais tu as beau c'est que là, ça zinga na yo. Pas Moutouaboui, à quoi il a peut-être fruit mon quoi qui quitte. Ako fouille moko ya boyoma ako la fouille à Goma parce que azo travailler maintenant sur le plan international ako longo ake sa formation na Brésil comment quoi cadrer muto odali mot atomboki mais ya zana ko kia ko maîtriser a commencer miel te a commencer masanga te ma yebi mwana o para wa boti mwana akoyi ko cadrer mwana te mais yé azu mwana ndenge wana a cadrer. Comme premier ministre na biso. Tu t'avais un bon matin, tu as dit que non,
premier ministre de la République, il y a une salle, na primature, na batuaboui. Ça fait bien. Tati bloc à Kundolia. Lelo place mon côté, on m'a dit qu'il y a des communes à Kinshasa, tout dans le quartier Madimba, tout dans le quartier Diallo, tout dans le quartier Ngwaka. Kebana Ngwaka, na Madimba. Basangani. D'abord, geste à Kosangana, eza bolingo, eza mou, kindeko. Net il est le phénomène de Koulouna. Na bino bespère. Tant que étudier Koulouna et outil wapi. Omoni Koulouna oyo mboka oyo biso monde tuluka Koulouna oyo. Eya ndenge nini. Nazopesa nanu merci na président de la République. Na initiative oyo asali ya munene oyo ezali ya gratuité d'enseignement. Tozongela yango, c'est parmi la résolution munene où ils ont diminué et diminuer tôt dans 5 ans où ils ont il y a biloko tout ça au monde vraiment Zamba Pambolae abatelae na ba initiative aboye parce que ça la gi nango biloko nyonso tozo mona na Congo ezalaka nango mais ne ba betaka ngo kara pour faire souffrir batika rolobela ngo c'est campagne batika yango te. Na pesi sous merci dans notre une note circulaire bongo ministre ya EPSP abimisi ndenge nini ba matisi ba prime ya motivation ya gratuité d'enseignement tout ça ils apprennent à encadrer ko valoriser enseignement na biso pour éviter comme ma biso na ba dérive au moins il tente évoluer vers les années 90 avant même ba 90 wana enseignement na biso comme a dit Rokita. 87, 88, 89. Enseignement na biso ba dit Rokita. 90. À partir de 90, on a ba grève d'enseignement. Grève au na ba université. To évoluer ba sango na ba tomaele mususu totanga ba kombote ba ko kanisa na comité ya ba parents. Ba ko sangana ba lobby et l'on ni to ko sala pona ko sauver enseignement na biso. Pour recevoir enseignement na biso bazu momekano bazu résolution na bango nini ba parents ba meka kozwa en charge éducation ya bana na bango au moins place ba bomaki makam place na prise en charge des parents na époque wana salaire à parents ngopé eza malonga te fonctionner plusieurs mois plusieurs mois impayés ozolanda muto afuta malonga te muto aza sous-payé, muto aza na ba impayement, aza na bana 5, 6, oebika ne biso ba congolais tobota. 2 enfants, oebisi siko azo charge ya bana na ye. Abana ko supporter bana na ye. Donc éducation de base, éducation enseignement de base élémentaire, abana ko en charge na ngo bana ko futa na yango. Ezo mi na yango. Siko parents aza sous-payé, aza na ba impayement. En foot là-bas na classe ndenge nini. Au moins une place va AVC ko kota na mboka na biso. Problème sur problème. Problème sur problème. Parents chargent les kiming et comme ne bandeliana, il y avait des francs belges, paiement en dollars avant que euro et ya. Donc bazo futa ma soit à franc belge, franc français, euro ya na ciment na dollar. Siko parents na charge wana et ko matana mutu parents comme irresponsable. Moyen sous parents a assumé charge à Moboti exact. Parents aza sous responsabilité parce qu'ils sont incapables de reprendre moi en charge, il y a routine na classe. Base ni l'état na biso. Allez batumsu ba profiter babino, ba no bato bazali na mbongo, ba binenge te biso to batela bana na biso. Allez enseigner baby et combien ba catégorie. Il y a bana ya mbongo bato bazana na moyen na ba malheureux ba bola ba école na bango ba pesa ngo kombo gute comment ba fait ni école bisumba donc mais école baby charge ba parents enseignement les social les socles aux ezali base ya famille koufi famille koufa wana
Pourtant, mon parent a joué l'eau pour les sous. Ah, on suscité. L'eau, activement, comme il serait responsable. Biloko, le président de la République a dû charge dans le loyo. Et bandakala. Malgré tu comprenais que ma vie a dit que c'est Koufara Kala. Donc, moi, je vais dire que Koufara. Charge l'équipe de moto à parents, ma parents me sont comme craqué. Il y a un autre phénomène AVC, au contamine, charge, à Osalanine. Bana, ouais, à Bassi, bah c'est lancé la Kinumba. À comment il a retoqué papa porte, à Fongolae, parce que papa a combien de puissant. Moi, on a comment il est libre, papa Valia. A comment il est l'os, on a tant pour la papa Valia. Oh, à mon bali, il a quoi? À comment téléman à quoi? À comment benga batuba mon pao, preso, pour appeler ça émon, pour Alia. Au fur et à mesure, il y a benga wana, ma solo, bana bakomi ko beba. Bana bakomi ko beba, yango phénomène kulu na yeko bota de sous-surprise. Parce que moi, non, j'ai sous dans occupation te. Na ebisio, tant aux gens au kola, tous agi na ba biloko utagi na ba église catholique, au bisope to le kaki wana, ba kizito anuarite, ba bilenya mwinda. Ezali ko s'occuper na bana. Tous agi na ba scout. Au somona. Parce que yango ne bande ko s'occuper na jeunesse. Parce que occupation wana, ba jeune bala sous dans occupation te. Vacances, période de classe, et zo ba na sous te. Vacances c'est comme prolongé. Ouais. Allez, ba groupe ba no botamat. Toi ba groupe comme botama, ba chege baye. Allez, ba musicien pe ba sa nini, ba ko ba kisa, ko valoriser bana ya balabala. Chege. Ba komi ko yemba bango ba chege. C'est là où ma problème est boti. C'est là où problème est boti. Bana baye, babani kokola et komi na bakan. Allez, donc comme à quelque part aussi. Ba interpréter qui message ya ndeko na biso président na biso malamute. Tababi prenez-vous en charge. Et là qu'on a sous ce détruisage jeunesse. Batou bazo ma machette. Mais tiens, ça le discours n'est pas souka na triomphal. Prenez-vous en charge et tiens c'est que des différents na bao. Wana zagi na agression, babi prenez-vous en charge. Ba machette wana zonga raté na bato. Allez, bana wana ba komba kaboni ba machette et comme ba camp et comme ba groupe on est transformé na moyibi et comme yango conséquence à bino konyo so et outil. Boti bombe. Et boti bombe. Yango tozo vivre les loyo. Yango tozo vivre et comme après prendre ngemo na Afrique du Sud. Parce qu'Afrique du Sud yango utaki à partir apartheid. Parce que bana babana ko tangate et il fallait pas se défendre yango ekoti les loyo. Biso to occasionner yango na prise en charge des parents. Ba parents na salaire à malongate sous-payé 4 na ba impayement ba on se charge ni. Ngai na kutana Sankuru. Enseignant oyo azolonga distance à 80 km akezo mbongo na ya salaire. Exemple à cause de 200 000 mais moto enseigné aller-retour 120 000. Allez-y comprendre. OK. C'est-à-dire carburant ina sombi mais moto akezo 300 000 mazo bizia ofuta 200 000. Mais moto azana bana misato, azana bana suite, avec bana na bazotanga. Pas kobo ça na paye so. Et ça et l'autre comme c'est repère ça sur maman na musala na république qui concerne surtout la koboto la para bandako. Ndongo une émission boy aux affaires kotiki bana bazana ndako na bango. Mais ba liete mais bazana pongi ya bango ki ba kobenga na bango te. Mais phénomène ya bolali bolamuki babuki na gauche babuki na droite. Net na butu ya longa lalita ba bengi ngai na kinga sanya suka. Bato basuma pa on a bango désolé. Mais on se basa la muki kabwe ba moni jugement te. Tracteur et koti et zo buka banda ko bato basali plus de 10 ans, 15 ans. Aucun jugement. Mais le quoi la télévision et la radio te. Image yango so ndengo zabui. On se retrouve devant peut-être 30 parcelles, 40 parcelles. Bato wana basika ya kolala te. Bana wana na komisi bango ba kuluna. Tona komisi bango ba fa de la. Omoni tozolo ba eza ba fait des sociétés eza pas si mingi. Ba décision ezo zo mamabe eza ko détruire société. Parce que la sima ba famille wana mabote eza boni. Bazana bana boni peut-être achaki vina emobimba
donc économie à vie ne permettait qu'à son mandat quoi. Ce mandat que ça passe c'est ça. Atongi en opé na ba condition à passe lelo a reçu kaboni. Donc secteur wana est un peu compliqué. Ba chef coutumier na biso ba aider biso na ba vente ba parcelle baza koteka. Udata ka eba na kate, udasa ba document eba na kate. Donc le monde a sibi ko c'est ça parents. Papa a na Kasai, bana ne bazotanga kilasa awa. E ba bukinda. Donc na côté affaire foncière silence. Na côté on a vraiment ba chef coutumier ba aider biso parce que tant bazoteka ba terrain, bazoteka on a ba tout mis ça tout miné. Ozomona ba aider biso vraiment côté wana izo la soni pema parce que bango ne baza autorité coutumière. Bango baza ko représenter l'état. Parce que tous en na soubassement to moni baza représenter la communauté na bango. Donc bango peut ba aider biso baza ko aider population te surtout ba chef coutumier ba place baza ko teka mabele baza ko exagérer moi côté wana ba para ba holanda biso omoni ndeko fofana ba benga mingi omoni ndeko fofana eloko eza ko boma mingi kat na ba société na biso dialogue masolo même kat na ba famille na biso et c'est que tout na ba parents mingi o baza na bana est-ce que basolo la kana bana na bango ba para ko ba 6h azongi 23h bana balalaki c'est ça bala muki ba mena ti papa kendaki déjà c'est ça les grands problèmes basolo la kana bana na bango et ça dit papa mo avandi abinga mwana nga liboso a docteur nga mwana nga liboso a mo a liboso a docteur ozomona oh na ba école toza na ba conseiller d'orientation hein so ozola na profil à mwana na yo ozo na mwana na yo owe ba faiblesse neza peut-être mwana na za fort na mathématiques te yo lingi ka za médecin otingi la informatique ya gestion des osala micro ozo yango ne ko ça ça informatique wana fa comme informaticien est-ce que mutu na yé na capacité est-ce que mutu na na capacité wana non toza eloko musu c'est ça dialogue kat na bana tant yo forcer mwana meki akokita beti mutu na mi asale wa benga école buissonnière abando gagner classe ezokota te parce que le départ c'est d'abord la famille dialogue na kat na famille parents il faut en contact ya école ya bana na zotanga il faut en contact na bana na ndako parce que quand il y a communion contact relation entre école na famille parents ko ba osala suivi ya mwana na ye place ba échec monsieur do sala parents de partir dans moi la classe na rentrée alors qui nous contrôler moi l'année à la fin de l'année ba soka zwa gito zwa kité et ça la ka on dit tant wa ka no mutu moka lekika na télévision to muta komi ministre na société na ye a osala le côté net lelo tous un problème sérieux dans ministère de habitat tous un problème sérieux dans secteur du ministère affaires foncières. Quand on a des concessions, ils ont face à belle capice au niveau à 8e rue. Mais éviter non, ma pas on a kati wana. Et ça ma famille wana kati. Bon, ça avait un bon moment, te ba kuti garde présidentiel libanda. Bana na ba koma libanda. Là mususu o asaka métier oyo le mususu na INPP c'est tout musala mingo sala kayango wana. INPP za école de formation o eza dirigé par l'État congolais. Ce que bateau la bino besoin au démarrer mutukana OK peut-être pas ça OK qui sait sorti qui mutukozi moto ozo faire quoi cadrer bana et moi peut-être chum autorité moko ya l'état benyo a motiver à encourager non moni na makambo toza ko sala nan parce que toza bolinga mboka oui, toujours ça de ce pays laïque. Toujours ça lango parce que tous en bolinga mboka. Tous na ibisa ki l'autre fois makamsu to sala ka to sala ngote parce que batba mo na biso. Toujours ça la makamsu pour tous en bolinga mboka. Na bolinga mboka on eza ko pousser biso tout ça la makambo yo ya ko landela ba jeune, ya ko encadrer jeunesse. Ozomona parce que lelo et là on dit non on va ko sela ngata on va ba flat on moni lelo yo kana ça ta ba bar on va restaurant on moni ni so le là on moni lelo boy lelo yo ndenge tozanga na yo awa soki tobi totambola na ba quartier moko songolo au moins na butu okotambola te
parce que baro papo machette baro sala yo na ndenge nyonso balingi tokomi tobanda oyo kaka baviole fille wana baviole mama wana na est mais lelo ekomeli mpe biso sous une autre forme donc yango esengeli to accompagner mokonzi na bainitiative aza nango omoni oyo esalamai na service national na otaolanda documentaire moko baptiseur moko abengisi mwasi na ye alandi eti place azalaki ozolanda na bango salaire na bango na kananga bazotonga babatinga osatikema fierté pe longo na gouverneur transformation ya moto mokonzi mboka raison ya bino tomeka orienté bango kati na service national mais na ye moko ekoka te esengeli bato comme communicateur te comme agronome te il faut avoir une communicateur esengi na bato mosusu baya baépauler au travers association au travers ONG pour na ko association sérieux faut retirer non ya solo association le kuta na ba chez Zali non la télévision ezali oya ko luka mbongo te oya ko luka mbongo te oya ça français fait moko ozana moi $100 ozana $100 oya encadrement ya jeunesse omoni bana wana esengeli ko kende vers bango masolo ko proposer bango piste de solution encadrer insertion na bango na kati na société donc ezali très important insertion na bango na société esengeli to encadrer jeunesse wana noki te tokoma lobi tokobanda kotambola su te 200 mètres 100 mètres na makolo. Mais comment on a initiative à chef de l'État, il y a gratuité à enseignement. Omoni mais après gratuité tout le monde peut renouveler ba école lobi na zagi na ipen na tali modèle ba retaper bâtiment na ipen na bi waouh et c'est le gars président Félix Aya mais c'est pas dit que na makambo tout na hukumu ça non mais na lobi que ngai na yebi ipen mais lelo moto toi moi même na air na lobi na RTNC na journal lo lenge moindo nzangi excellence atali si bato mais ba mbeto qualité à bali qualité à ba toilette ya malamu tolo belango mais ya mabeto ko tele melango tina suka le tolo belango ministre ya habitat ministre ya affaires foncières yo oyambi ndenge nini kiko sene gratuité omoni na pesi nazo koyebisa yo omoni IDPS l'autre fois na yebisa ki yo tant aux les peuples d'abord les sociales c'est l'IDPS omoni tozo tika batu baloba tabazo tout na bilan ya chef de l'État au chef de l'État salinini misala na biso za komona misala na biso ezali sur terrain lelo tozo ba gratuité d'enseignement na memi bana boni kat na kelasi peut motiver combien bana boni bazagi libanda ba zongi na kat na encadrement ba zongi na kelasi baza koyekola gratuité lelo 4 ans hein lelo toza na 4e année à gratuité non 3e année à gratuité na 3e année à gratuité to ramener bana boni na classe moi na zaki na 5e primaire lelo a commis na première CO na 4 ans et c'est l'augmentation à 4 ans ça mi combien to récupérer au moins je suis en train d'estimer to recommande 4 millions d'enfants plus de 4 millions d'enfants société est gagnée oui 4 na gratuité d'enseignement baboti lelo bazana eseng lelo zo permettre na parents ayeba kosala te économie donc mutu même so que na bali to sala sondage moko na ba hôpitaux total to ya AVC to comme na niveau ni oyo bana kotia ba parents malades mwana ya lo Minerval 200 ou alors 400 ou alors 300 et muso zimba wa Minerval mais comme ko beta mutu comment transport mwana comme en université que ne ko futa mbongo donc so tali budget wana ezo comme na ba parents na ba $3000 ba $2000 mususu ba $1000 incapable de refuta donc gratuité d'enseignement et ko résoudre problème oyo toujours que na cadre na progression mais en attendant koto toza ko encadrer ba jeune oyo ba bunga kinzela oyo prise en charge ba parents et prise en charge ba parents baby sagi bango koto toza ko récupérer bana oyo à travers gratuité d'enseignement na gratuité d'enseignement en même temps koto baza ko supporter ba enseignant lelo nga nazo songa na enseignant yango ozana nazaka enseignant
nazalaka enseignant salaire nanga à l'époque on ezalaki équivalent à $20. Tu as fait combien de temps? nazofutela ndako nga nazalaki mécanisé même nazofutela ndako $20 sikoyo na $20 wana so bafuti yo ofuti ndako wana ya $20 alelere se banda komi débrouiller lelo enseignant akomi mwa valeur wana ekomi kozonga na miso na bato va kokota na bâtiment ozomona peinture tableau ya maloba réhabilitation ya baekole oyo eza na kosalema na mboka oyo donc gratuité d'enseignement ememi eza komema eza na impact moko très positif na mboka oyo même na niveau baparent ils ont souffert la communication à malongate, ils ont soutenu le chef de l'État. Mais pourquoi Moutoloko la yobu va konomi oti? Moutoloko la yobu gise kabuya. Tant que azota ba valeur ils en a katina. Ozo obela seigneur parce que yomo tangi ça. Pena salaire nini? Pelle le lonzambe pe a tombolio na ba effort non. Mais pourquoi payer ne ko tombola oti? C'est là que servir à Brazzaville. Non, tozo Gabonais. Non, tozo kende. Hein? Tozo kende omoni na vie hein. Tozo kende kolandisa ma vision ya chef de l'État. IDPS na pouvoir tozalaki ndenge nini na bandi toza kobosana tozu pouvoir président de la République a gagné l'élection na parlement tozalaki majoritaire te il fallait to composer majorité moko surnaturelle pour aider biso to gérer mboka o mais oyebi na 2 ans wana to gérer mboka ngo ndenge nini tozalaki na bato oyo balingi te to progresser biso toza na vision ya kosoutenir peuple ya koencadrer peuple ya kosala que le social ya peuple ezala malamu même temps le président de la République a annoncé gratuité d'enseignement ezalaki ndenge nini na mitu ya bato na partenaire ezalaki toza na ndako yo na mama boza sansa kozala liloba moko mpona koencadrer bana mais komi papa alobi oyo mama alobi oyo esimba te topase 200 moko kati na batrouble moko bomiyeke moko inutile na baincompréhension parce tosanganaki na bato oyo balingaki te mboka ebonga mpo na kaka intérêt ya mboka bango basa opposant mais lelo bazongi bakokoyeba kaka motu wana te lelo bazongi toza na vision moko mokonzi azali moko na mboka parce que bato anonsala illusion na gouverneur sa président Félix Tshisekedi les gens pensaient toujours que Yéme azali toujours na pouvoir que ce problème on se référer na Yéme or il y avait qu'un seul président après qui serment Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo chef de l'État mais lelo bato bazaka na union sacrée bayebi ke baza na mokonzi moko mokonzi ezali chef de l'État. Merci. Donc nous avons Kayo, là nous avons na bana na nous, nous avons na bana limité, bana 13e mairie, bana 7e mairie, bana 8e, 6e, 4e, bana mososo. Bana na nous. Oabino yeyo. Et ça va bien qu'on est na télévision, ba to ba retenir quelque chose. Peu population ba zongi sa oli susu. Bana limité, oabino yeyo. Lelo avant servir la République, a servi la province, mais mon soit dit qu'il y a moins limité. Pena se peli ne loko moko, tant que vous avez natif et limité. La botem na Kisasa, la botem na limité. Maintenant, vous êtes fiers, il y a défendre des terrains à Kisasa. Tu es fier de défendre en gros, parce que babenga biso bana Kisasa ba fenea ba utande ba yaka ba sala na Kisasa siko biso moko bana Kisasa tolobi il faut to telema to bongisa Kinshasa omoni ki eza faute ya bana Kisasa te eza parmi bana Kisasa ba pesa chance baza liboso baza balobeli ya bana Kinshasa ba trahir bana Kinshasa yango omoni bana Kinshasa yo ba telemi soki lelo bana limité bana nanu bana grand monde bana kingabwa bana mososo bana mombele bazara déterminé soki bana mombele ba chona mapika bakiti siona se okanga na mabele te to kondima kufanda kusura na bandiko te to fana bana mombele bana kingabwa bana grand monde bana salongo bana nanu bana limité ko bana résidentiel peu industriel ko bana na première rue na 18e rue ba yebi
ozomona makambo toza kosala lelo yo oyo tozoloba lelo yo eza makambo oyo tokoli nango tozomona ozomona bamisusu baza koloba baobeta masolo oyo bamona te oyo baviva te eza na bato oyo mosusu basakana na limete te bakenda kobeta bale par exemple na terrain wayawaya te ozomona balanda bakenda ta mosusu kosala peshe te na ngwele kuna mais biso toyebi na Kingabo wana eloko nini ezalaka place wana bilanga nini ezalaka wana ya loso lelo bilanga wana pe limwa ekoma na bandako songoloso biso toyebi tana obeta lisolo eza lisolo nga na moni o nga na yebi eloko ni toko kosala mpona kobongisa yango omoni image oyo batekaki ya Kisasa ya bana Kinshasa ezalaki image ya mabe mais biso toye po tozongisa lumière wana Kinshasa la belle mais la vision à chef de l'État mais la vision ya IDPS yango totelemi. Merci Koyokayo et ça la kaïsengo comme on a tel père tel fils papa kobo tabana 5 les ans bana mi balé o ba défendre papa na bango oza moko ya mona centre de réveil o ya kambami et pas pasteur révérend Claude Kabundu Alessa lelo oza fier ya ko défendre Alessa na ba qualité to na ba niveau nyonso ke lo nzambe penda a touché mata mutema ya Augustin Kabuya comme secrétaire général à parti IDPS à l'intérim président UDPS à l'intérim pour yende et sengeli avec contrôler lelo so ngongi beti que mon amboka muto oza la place bout vous êtes fier de défendre le centre de réveil omoni biso na pamboli na pesimbote na papa na ngai Claude Kabundu Alessa père spirituel na ngai omoni ba valeur oyo bateyaka biso liloba na nzambe bateyaka biso ezali o biso to vivaka pe makambo to salaka ezali oyo eza naturel eza kati na biso omoni papa na biso alobaka évangile avec les pains il fait l'évangile pe azopesa bato ozomona yango pe biso to irita kosalela bato ezali maloba oyo nzambe asali à travers mombu na ye pe mafuta wana ekiti epa ya bana na ye donc biso to défendre évangile à travers mosai na nzambe Kabundu Alessa tosala mosala mpona lokumu na nzambe et non mpona lokumu na bato le vendredi je pense qu'après à ozo kinemba mon prière rendez-vous aussi dimanche pour bozo lenge la milu minene à Stade des Martyrs. C'est la première fois révérend Claude Kabundu Alessa aya boya ko vivre mon nzambe na Stade des Martyrs lelo o abinoye ngai epenge Fofana ngolu toma koki eza ko zoye ko tia non etando ike ceux qui bolandi biso 70 personnes 2000 personnes 50 000 personnes message na biso ekei boko eba muto azo mérité to tia na place bo ndeba tu aboye pe ba service na biso bozo aka salaire au filete mutu aboye ndoko landa ye ndolo bikeno toyoki na biso mo sa nini to lukaye na ba pays sérieux ba to ba nomination à travers ya kotala o eza na kati na ye pas que ba tchembo na enveloppe ba tche kombo non mutu o botali bolandi parcours na ye aloba utana enseignant salaire boy mutu aboyebi pasi ayebi valeur ya mutu moto azwaka mutu na 0 ma commissaire chiffre 2 chiffre 3 c'est quelqu'un respecté nazomona mutu abengami na kombo ya député national o azona signature ya ko sanctionner azo seka na assemblée devant DG Arsenal mais bon na kisangani baolo DG Arsenal devant distinguer première dame lelo qui concerne courant mais bato bazo futa mongo est-ce que eza normal tout le monde en assemblée nationale banda na bureau assemblée président assemblée
Mais quand même, d'ici là, élection ezali, na délai, beaucoup la valeur à peuple. Pour assembler, on a la place, on a théâtre. Dossier, mon atout, tu vois, je suis bon. À député national. À député national, na ebi que tout la message à président de l'Assemblée nationale. Ninga sengara ba collègue né député, ba longa na ba groupe armé. C'est la place où on a manissé Kimbo. Président Mbosso Azoloba. Chers collègues, quittez les groupes armés. Vous les collègues de Kivu, vous les collègues du Grand Kivu, quittez les groupes armés, je vais le dire. Député national. Oui, le billet Morono se sera traité. Tout ça, c'est la justice, c'est ça, pour tous aller éclairer dans le dossier. On a tugnoté. Oh, sur la commune ndako, maman a commis au solo la neuf, ça, na bossa ni kolobabo. Na pèse 2 minutes. Non, na pèse na nous merci na yo. Pe na zo lobelelo komoko na bande ko na biso ya bakimbangiste. Lobezaki événement moko ya makasi. Po ite moto moindo azui valeur na miso la bateau. L'état Kimbango alobaka. Oh, Kimbango alobaki. L'état congolais a pesi Biso Ningisa à travers Félix Antoine Tshisekedi Chilombo où azali mwana mboka solo pose la pour kanisa date le 6 avril il faut à mwana Congo aux a des pères et des mères yelo ko laza des pères et des mères alobite il faut to valoriser misala ya ba papa na biso misala ya ba koko na biso valeur ya to valoriser Simon Kimbangu en tant que africain où ya telemaka na époque pour na kolobela makambo ya indépendance pour na kolobela valeur ya l'homme noir yango lobi mokolo wana ekokisamaki eza date moko historique oyo kozala marqué na mitema ya bato na mitema ya bapeuple ya moto moindo nyonso akoretenir yango eza lokola lobi ezalaki bonne année na kati na mitu ya bato baindo merci napesi bato na ngai nyonso mbote napesi bana centre de réveil mbote napesi mwasi na nga mbote napesi bana limete mbote tozana bino elongo na banzi merci mama eza koya tokokutana mokolo koya tokopesa bino date tokoya na merci mama tokozala ndeko Fofana po to valoriser topesa ba mama limete merci ba mama baboti biso ba mama ba encadrer biso todo bana bango merci mais kozalaka na mois d'avril oyo ba mama limité toza koya poto pesa bino merci merci au tokopesa bino eza merci au tokopesa ba mama nyonso mokili mobimba po ete bino nde bozalaki na biso bino nde bokolisi biso merci. Mais numéro de téléphone nalingi babenga ngate babenga ye moko mukolo likam numéro na nga téléphone 09 98 319 500 bandela 09 98 319 500 numéro dans le téléphone. Merci. Et là, quand malamu eumi la raté, on a une retenue. Et ça bien que vous allez mwana mobali to moi si to eba ko pesa merci na moboti na lobiboui. Lelo se retrouvé député national. On se retrouvé président de la République. On se retrouvé journaliste. Toebaka kopesa merci na baboti na biso pour bangonde baza banzambe yase. Là aussi je remercie Claude Kabundu Alessa pour les sel on a salaka émission ya prophétie. O alba que otozui ezama beto perde yango. Nazo mona ba to bazo sangana pour na ko sala ba complot. Soki tozali na ba pays sérieux walesa comme musali na nzambe moto asala cop na mutu teke makelele ebimi libanda moto akoma teke aloko aza pasteur abakisa susu député abakisa susu ministre atika ka musali na nkolo koteya kubenga na milimu mabe sa kosimba mafuta sa koteka parfait ka kosimba bible sa ka délivrance na ye apakola mutu maiti. Mais na makambo Claude Kabundu Alessa aloba na o tozomona akosa wapi soki akosa avion ya mokonzi ya mboka eza wapi
mutuka oyo bapesa ye oyo bato ya mokili bamonaki oyo akosala sécurité ya mokonzi nde yango oyo me mutuka na avion kolongwa Goma koya Kinshasa ekenda wapi? Chauffeur ya président aza wapi? Na oyo tozomona na Assemblée nationale président Mbosso aloba chers collègues quittez les groupes armés. Lelo honorable Mwana Chuchu lolenge banda ko bengai député national. Pour ngai naza président ya sénité. Poto yeba kazaki élu toté faut tout na connaît inanga. Maintenant on nyos tozomona na assemblée mandé Selina Nuté. Connaît inanga place aza fier ya oza président ya sénité sortant. Eza mawa mais mutu ako répondre na tango naï. Lelo ba contrat chinois. Lelo oza ministre des affaires foncières. Oza ministre ya habitat. Okomona souffrance à Congo na miso. Nzambe nda yebi. Merci. Et monsieur Sili.